Maman nazo sukola, maman nazo sukola, maman na biwi na monike makambango ekokisami. Sikoyo po ozwa libala kitoko ya mobali waza na mbongo ebele. Otonga pe ba immeuble na ville province ya Kinshasa oyo ebongi okoucher na papa nao. Pe ndeko mwasi wana ayaki kondima. Bandeko balandi na ngai ndeko tango andimi akoteli papa na ye na chambre mutakala. Akoti mutakala papa se alala ki papa mona moto asimbi. Papa na gangi Seigneur Jésus-Christ. Mwana na kimi. Akyo sanganga il faut ça lango kaka. Il faut osa lango kaka. Mwana ana ayaki kota babandi na ndako. Basololi abimisi mbongo apesi bango alobi soki bokote pa na biso. Bosala ke papa na biso bokange alala nanga. Soki simbi na kopesa bino bambongo bobo. Batwana bandimi na butu bayena ba machete ba mbeli baye koningisa bango na kati ya ndako wapiye. Bakangi papa wana. To bakangi papa machete yango. Il faut bimana mwana wa mwasi. Papa na intelligence na ye, esprit na ye. Ezo bandi ko rappeler quelque chose. Lolenge mwana ne alingaki a violer mwana ne a mwasi. Lolenge babandi oyo bakotelaki na ndako. Eloko bazolo ba asala c'est que mwana ne mutu akoza la sali yango. Kati papa na bilamba basi mwana na le mata likolo. Mwana na mateli papa ne likolo. Papa tikala ka ya kolala bo mwana na asali nyoso ya kokai kosala ale. Bayibi pe eloko moko te babimi bake nde commence ka futi bango mbongo. Papa na lobi na mwana wana. Vi na o mobimba. Okotikala ka kovanda na ndako alibala te. Vi na yo mobimba. Okotikala kosimba mwana na maboko te. Vi na yo mobimba ata mutu aliboma akotikala ka kolula ote. Lokolo salinga papa no mwana na lobi ezanga ta lobi te soki eza yo te. Malobane ke papa mais soki eza yo. Ndeko na ba malédiction nyonso avec cause. Ekokoma maladie moko na kati ya nzoto na yo ata okimi oke poto maladie wana ekangi yo ata tata osali boza na kati ya village natal yeba ke maladie wana ezotambola na yo. Bien aimé mwana na ayaki kokende kota kendeki mwana na ake kosizole na bozwi oyo azwaka. Papa Ozola Nangai, Maman Ozola Nangai, vous savez, si quand même ça fait sa vision moi histoire à Mouké, nous passons des moments très sombres dans notre pays. L'enlèvement, le kidnapping, enlever bana, vraiment ma cache. Bien aimé dans le Seigneur, et biso toyebi réalité à bana oyo ndenge bazalaka na balabala, ndenge balalaka, et puis c'est dernier moment où on a bane pelé, oh babane kolala na balabala, bazali suscité. Donc, les belés, les victimes, les belés, les enlevés, les belés, par-ci par-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, et je me demande si le Seigneur a fait ça qui biso moyen pour pouvoir récupérer ses enfants, pour tirer les sika, pour prendre du sac au parce que ça là-bas, on a biso belé, oyo, risquer l'enlèvement la fois que vous voyez pour vous montrer même la pota nelungi donc risquer que là la libanda ils a pas si ninga la bango misusu yibi bango enlever bango bisika meni bango place beaucoup inconnue mais du moins ce petit le Seigneur lui a fait grâce. Ndeko balandi ya émission na biso ya solution na chaîne na biso ya EHP Media na remercier bino nyonso lolenge boyokaka bolandaka biso nazo remercier baza na poto Liban baza na poto na Amérique na Asie na Tunisie
Nangola nazo remercier penza bino nyonso pona bokutani oyo tope na mokoloto oyo musila kotia na kati ya chaîne na biso ya kitoko ya référence oyo ezosala ke parole de Dieu epanza na mokili mobimba yango lokwa tosangani na bino avant to solola to sape partage na biso tokokena na mabondeli tobondeli na kombo na Yesu. Yawe papa mokokisi na bilaka mofuti na sembo oza nzamba bayeba lukaka yo kolo soko koti likambo bana na bato elonge talisamaka yo za munganga baminganga oza mosantu ya Israël pakana bikeke libanda na nzambe mosusu azate yango topusana lisusu epai na yo papa tobengani nguya nyonso ya envoûtement nyonso ya lourdeur nyonso ya sécheresse pe ya blocage na kombo na Yesu Kristo nyonso eza kosala ke bana nzambe bazwa misolo te na telemeli yango par le nom de Jésus Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, na sepeli to partager na bino yo mutosio lemba yo mutomoni lokola nzambe a existaka lisusu te nzambe azana ba promesse ebele na kati ya makomi yo mutomi moni oza abandonné bandeko bakima yo parce que ozaki na bozwi esila bakomi kosoupçonner babi oza ndoki yo muto ozalaki kobomba pe batu na ndaku lokolo kweya batu bakima yo mutu batu balotela ko bandoto ya mabe kaka yo bakoma kolota yo mutakala yo zokanisa ke ozani bien-aimé mutakala nyonso na kati ya molimo ezaka kindoki te oza maladi no ezoluka kisi yango eza makila na Yesu Christ. Parce que la Bible dit que c'est par le meurtricide que nous sommes sauvés. Eza na makila na Yesu na ba mapipi na ye ndeto bikisami le sang de Jésus-Christ et purifier biso et racheter biso ndeko na ngai yo mutosio lembaki zonga lisusu yo muto bakanga kaka na ba prison so salikop oza na raison to zala na raison te boloko emonaka yo yebaki spirituellement pozaka na kati ya boloko alors ezosenga munganga na yo kaki pasi mingi ndeko moko azobetela nga lisolo mama tokende kokata likamu na biso elingaki en tout cas tokokaki kaka kosuka epanganga pe bandeko na nga mibali basalaki yango baki kotalisa yango epanganga natuni bango bongo ntango botalisaki bayebisi bino nini na bayebisi biso ke toza na raison il faut tosala boye na boye mpo tozwa misolo na biso makomi ezoyebisa biso mwana oyo azaki na posa mwasi oyo azaki na posa bapesa ye parti adverse na ye atingamaki na liloba nzambe atingamaki na munganga atingamaki na juge atiaki molende juge wana azali kokende pamba te juge mwa mwasi wana azali kokende pamba te ye pe azalaki koconsulte nzambe na ye yambo na ye kokende aza kokende pamba te jusqu'à ce que nzambe arépondaki ye bon basi bakendaki mpe panganga aye koyebisa ngai na ye toutefois na exhortaki ye ndeko na ngai kosala lokwa ndeko mwasi oyo te likambo ya pasi bakende yango epanganga fin de compte bazwi mpe solution te nganga banganga eza Jésus Christ. Bien aimé ndeko azaki na problème à libala akomi okende pa mama moko azosukola ye mama nazosukola ye mama na biwi namoni ke makambo yango ekokisami sikoyo po ozwa libala kitoko ya mobali oyo aza na mbongo ebele otonga mpe ba immeuble na ville province ya Kinshasa oyo ebongi okouche na papa nao pe ndeko mwasi wana ayaki kondima bandeko balandi na ngai ndeko ntango andimi akoteli papa na ye na chambre mutakala akoti mutakala papa se alalaki papa mona moto asimbi ye papa na gangi Seigneur Jésus-Christ
mwana na kimi akoyebisa nganga obi il faut sala ngo kaka il faut osala ngo kaka mwana ana ayaki okota babandi na ndako basololi abimisi mbongo apesi bango alobi soki bokote pa na biso bosala ke papa na biso bokange alala na nga soki esimbi na kopesa bino bambongo boye bato wana bandimi na butu baye na bamashete bambeli baye koningisa bango na kati ya ndako wapiye bakangi papa wana papa machete yango il faut bimana mwana wa mwasi papa na intelligence na ye esprit na ye ezo bandi ko rappeler quelque chose lolenge mwana ne alingaki violer ye mwana ne ya mwasi lolenge babandi oyo bakotelaki ye na ndako eloko bazoloba asala c'est que mwana ne mutu akozala sali yango bakati papa na bilamba babisi mwana na le mata likolo mwana na mateli papa ne likolo papa tikala ya kolala boye mwana na asali nyonso akokaki kosala ale bayibi mpe eloko moko te babimi bakei ndeko mwasaki afuti bango mbongo papa nalobi na mwana wana vi na o mobimba okotikalaka kovanda na ndako ya libala te vi na yo mobimba okotikala kosimba mwana na maboko te vi na yo mobimba ata moto aliboma akotikalaka kolula o te lokolo salinga papa nobe mwana nalobi ezanga te alobi te soki eza yo te maloba neke papa mais soki eza yo ndeko na ba malédiction nyonso avec cause ekokoma maladie moko na kati ya nzoto na yo ata okimi oke poto maladie wana ekangi yo ata tata osali boza na kati ya village natal yebake maladie wana ezotambola na yo bien aimé mwana na ayaki kokende kota kendeki mwana na ake kosizole na bozwi oyo azwaka ye moko akomi kolia na bato oyo akutanaka na yango bien aimé à cause ya matériel a violé papa na ye papa patikala atikali komitya singa na kingo po eloko yakanaki kosala te mwana na ye ya mwasi asalisi ye ndeko na ngai maladi nyonso oza na makwanza na nzoto oza babwakela yo pese bien aimé namona mbaso ezokauka na prière namona bato bazosenga orientation divine batie kaka batie ni huile d'olive babondeli mpo na ntina nango nde bible ezolobake soki oza maladi oke mpe bancien ya église babondeli mpo na yo batie huile d'olive oyo namona ezokausa mbaso ndeko na ngai mpo na mayela bana mpo na vi na yo etambola mpo ozala na mbongo yo konsultaka nani docteur Jésus aza wana nzambe ya bomoi akitisaki mwana na ye moko ya likinda mpo akufa mpo na yo mpo na nga mpo na biso nyonso mwana na asopi makila na ye na ngomba na Golgotha alobi tout est accompli na croix na Golgotha Jésus akei na maladie na croix na Golgotha Jésus akei na souffrance na yo na croix na Golgotha Jésus akei na nyonso oyo ederangeaka bomoi na yo akei sikoyo ezali likambu na yo oumela sikoyo pas docteur Jésus mpo banda korendre ye grâce bien aimé frères et sœurs soki totali na livre ya Jean chapitre 9 verset 1 à 3 parole de Dieu ezoyebisa biso ezalaki na ville moko aveugle moko azoleka Jésus azaki na kati ya ngumba wana baye kokutana na aveugle batindiki aveugle akende vers Jésus Christ bato babandi kotuna Jésus mpona nini mutu oyo aza aveugle mpona nini mutu akufa miso ye mpe aza mutu oyo basambelaka epa na bango Jésus alobi ke aye korépondre bango alobi eza te ke baparent na ye basumukaki eza te ke bakoko ne basalaki lisumu yango aza aveugle ezali mpona kotalisa gloire na Nzambe mais suka nango Yesu ayaki kobondela mpona ndeko oyo miso docteur Jésus afungolaki miso na mabondeli bien-aimé parole de Dieu recommande ton sort à l'Éternel banani baki ko recommander sort wana na Nzambe kaka babiso toza maladie spirituelle
ba maladie spirituelle wana ezoya lolenge nini maladie mosusu ezoya na cerveau soki ba isolé yo okomi kokanisa omoni otikala isolé quelque part oza yo moko bato bapusanaka lisu na yo te soit bakanga yo ndoki baloba likambo moko boye oyo yo ozali te bake kolobaki oza bongo soit bakabola yo na bana na yo soit libala ekufa mobali aboya yo mpona likambo songolo soit ayokaki likambo moko alokuta soit réclamation baréclama bino na kati ya famille ndeko na ngai bato bayeba isole yo ntango bakoisole yo esiko kotikala mutu na yo ekobeba soki mutu na ebebi obandi kokanisa makambo mosusu donc ndeko alolenge aboye il faut ovandaka oyokaka mingi maloba na nzambe epi babondelaka mpona yo yebaka ke nzambe oyo amonisaka bato pole okomona pole ekoya koapparaître na bomoi na mpe okozwa kisi oyo eza makila Jésus Christ mosala docteur Jésus azosala na bomoi ya bato tala aveugle de naissance soto tangi na Jean chapitre 1 à 3 aveugle na ki komona aveugle aumela na misu kokufa soko tali mutu mwasi oyo azalaki courbé pendant 18 ans azali kaka mokongwe ngunzama me ntango akutana na docteur Jésus ayaki kodéclare ka maloba na nzambe mwasi wana ayaki kosemba asimbaki ye te amasaki ye te adéclaraki ka maloba na kati ya makomi eza na basusu Yesu asalaki potopoto atie soi asimbi ye na misu emoni mosusu Yesu abini etelemi akende atelemi akei nzambe na biso azali nzambe ba multi système docteur Jésus oki korekomande ka sort papa salelanga bikamwa akomi monisa mosusu il faut basimba yo babondela mpona o alléluia nazobisa ndeko moko yo moto ozangaki confiance na nzambe parce que ozaki malade bien aimé nayaki osola na mwana na nga moko mwana na nga nazala na problème ya mariage ne ya liboso ebebaki batike na bana 6 deuxième mariage mobali ka bakangama na bango lopango aye abali ye après mobali yango aboye ka ye moko likambo te ala fi moko bien bon toutefois tozo prier na fi wana nazo il faut persévérer na ba prière soki ba mikwana bavandi bien na mobali atiki na nzela nzambe akoti na baloyenge ya makamune mususu bala ekokima ole azala humble a prier mariage na ye wana simba parce que tant tozo bondela basali pe basakoli musu bazoyebise kangama na nzambe ngana oyebise nazomona loboko no elataka alliance bakati to bondela ndeko yo ayebisinga bi mama nakobondela nazobondela mobali wana diable lokwa kombataka biso bana na nzambe soza makasi te mobali aye kokende troisième mariage a comme se préparer à kende mais mobali oyo akutani na ye ezosenga siko ba prière pour mobali wana alingine vie na ye ya masanga vie ya balokuta kokosa mwasi tozosolola na ye na en tout cas il faut prier pour na mobali wana po bozala na ye na boko kota na kati ya ba détail po ekoya ko décourager mwana mwasi na tindike il faut bondela mwana na mwasi ayesinga mama nasu na posa obondela te na lembi eloko ngonga na lukaka nazozwa te na continuer ka na ko prier na prier lisusu te na tuni oza bana boye obungisa bana combien na kati ya bana no wana yo moko tozosola noza souffle de vie opesa nzambe wana lokumu te dozoboya nzambe po libala ezosele mukona maboko bien aimé faut nzambe a comprendre que mwana oyo atingamanga na makolo na ngai donc il faut na fungolele ba porte nyonso ya bénédiction soki nzambe azomona bonzambe na ye na kati na otende konanga okovanda soki lelo yo lobi oboya docteur Jésus oyo ozongela ba vie na oyo ya kala po omoni bikamwa te docteur Jésus azana bana ebele
biso nyonso toza ba malade tozokende vers papa asunga biso so ba genou na biso koma mwindo eza bato misusu ba délivrance na bango za tiko tak misusu ezali il faut omumela misusu ezali il faut ba imposer maboko misusu ezali il faut ba prier kapona chaque jour misusu ezali kana na mate ya totei boye ndeko na okangolami bien aimé yo mtoza na prison ozotinda mama na yo akoluka banganga po baya balesa basoda biloko na porte to yo olia tango ke kosamba masolo simba obika nazola kiso voix eza moko docteur Jésus azawana za pona ko sauver yo ce qui total na psaume 103 à partir ya verset 1 tina 5 yoka aux paroles de Dieu ebisa biso. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alobi, ye mutu azo rajeunir yo, azo rassasier yo na ba bien, na azo longo na bompaka. Pe azo limbisa yo na masumu na onyoso. Pe aza kobikisa yo na maladie nyoso. Bien aimé. Zongela na nzela nzambe maladie nyoso taba loka yo ata maladie nyoso ata oza na hôpital ozobela maladie penza normal bien aimé na kena na mboka moko na voyager quelque part tant na komi kuna na mboka wana na bandi koke oteya na kati hôpital nazote ya na kati hôpital ndeko wana yo oloba na nga mama ndeko na biso paza na salle oyo azobela bon souvent so na koti hôpital na gangaka na nga te na pusanaka nazobondela nakomi na mbeto ya papa wana na fsi docteur s'il vous plaît est-ce que boko permettre ngai na bondela mpona ndeko docteur a accordé ngai na pusani na tomboli maboko na ngai na lobi nzambe na pusani liboso na naza nani simple instrument ngana bunga yo apparaître na sengi miséricorde na bien aimé eza maladie mususu il faut yo senga na nzambe na bomo ina maladie mususu ezali pona etamboli na biso mabe marche na yo mabe esali ke okota na kati ya bokangami marche na yo mabe ezali po esala ke oumela na maladie kotio na kati ya maladie kotio na kati ya souffrance bato bakomo mona oko kozo souffrir na veni bato bakoyeba te babimono mwana malamu mais quelque part ozana eloko moko be oyo sala okomo vivre maladie o babenga culpabilité okomo vivre ngo na kati ya motema no na kati na oza lisusu na kimia te bien aimé mbaka nyonso ane kotsaka mutu neta ya malade ndeko ya yake ndima na bondeli pona ye akoma kopema suka azopema mbangu na bondeli pona ye na pesi mukongo na poko ata na zongi na hôpital général na kuta ndeko wana famille zingi ye kamba moninga en tout cas to remercier que lisusu nzambe batuni ndeko wana oyebi abina yebi te etata ngoninga kufa na tongo tala na bika nzambe abakisele mikolo kwa mususu bien aimé maladie mususu tozokota nango pona marche na biso na kati ya prison tozobondela bato baza na boloko ya bondoki pe baza oyo esengi osali pe eloko te monde lokola ezodéclare yo physiquement baye bakangi yo na likambo moko boye ya baninga mpo koti boloko innocent baza na baprison tozobondela pe mpona bango bao mpe basali likambo bazali bamisu bakangi bango na baka ya miyibi bassassin bato baviola bato basala bacrime bamakambo ya lolenge na lolenge bato basala bamakambo ya ndenge na ndenge bakotisa bango mpo okoma na niveau ya koboma bato spirituellement oza malade eza maladie moko ekota na kati ya nzoto na yo ya bondoki elata yo sikoyo mpo oyina mutu ekoti nano esprit moko ya koyina elongoli yo mawa ntango olongola mawa okangi ndeko na yo obomi ye
ekosala opasi te ekosala eloko te ntango ovandi oza liboso ya 20 na ozomela ozoraisonne otali moningano mosusu boza na ye ifo naleka yo ozwi poison otie ya maladie spirituelle okomi sans cœur donc ozanga motema maladie ya balolenge ya boye osala yango il faut ozonga osala repentance osali repentance sincère nzambe na biso azala na mpona kolimbisa mpe kobikisa ozongi liboso ya nzambe orenouveler intelligence na yo oye obondeli otubeli nzambe aboyaka moto te otubeli sino te okobandaka kovivre culpabilité so otali famille wana ezolela osala mabe na kati ya famille wana obeta yango kara bango mpe bayebi te bazongisaka lokumu epa na nzambe babwakela o maladi ozozwa mauvais sort jour et nuit bien aimé soko consulter docteur Jésus te okokufa maladie ekoboma mpe ekoboma ono kite ekofaire souffrir yo bien aimé nzambe azoloba na kati ya makomi na ye celui qui guérit toutes nos maladies il pardonne toutes nos iniquités bien aimé maladie nyonso mpe masumu nyonso nzambe azolimbisa yake pa na Yesu yo moto oza mokangami na boloko ya molili yake pa na Yesu maladie spirituelle mosu eza nini bakokoloko na yo bakendaka kolia bana bato lelo ngai ezongeli bino na mino libota bato bakomi osila bakomi kosila ti osutuki mpe boyo poke tozali tomoni mpe na kati ya bafamille ebele na kati ya bafamille ebele tomoni lopango etikalaka na bakoko na bana oyo baparent babotaka me baparent bakufa trop jeune sur 12 ata mwana moko tatikala ndeko na ngai toluka Yesu toluka docteur Jésus ntango nzambe azoloba na kati ya makomi na alobi soki oyoki mongongo oyo koendurcir cœur na yo te bien aimé yaka nzambe aza na posa na yo docteur Jésus aza na posa na yo yaka koguérir yo nazopesa témoignage moko ya kitoko mpenza mpo na nga moko bien aimé maladi oyo bazobenga cancer ngaza batémoignage ebele ya yo nalingaka docteur oyo makasi nasepelaka ne mpenza makasi mama na nga kufa na cancer ntango mama na nga azosouffrir mama azolela cancer ya matrice nayebisi niese na nga moko nayebisi bondela mpo na koko na lelo ndenge oke classe nzambe apemisa koko no oya kokute te bato bandeko ne bazalaki wana mwana na afukami abondeli nzambe ezwa koko na nga na kimia nzambe wana ye kosala bikamwa na ye ntango ake classe azongi koko mama ya biso akufi bato nde bazobambana na kolela ngai nazosaka bachamp ya louange na adoration ntango mama ya biso bakundi natikali na kimia ngai bino natikali biso totikali sikoyo bato ya problème ya nyongo ya kokumisa nzambe mpe ya kobondela bien aimé ko arrive ke nabeli cancer mabele nyonso mibale ndeko na nga histoire vraie nayo partager nakomi nakokende koshite nazoyebi biso témoignage na nga oyo eza kitoko naye koyebi biso ke ntango nasimbi soki nazobela nazosimba ka tolo na nga naosimba basin ndeko naye koyebisa nga ke mpo na nini soki ozobela osimbaka tolo